Hmm. Lelo tolobela nini? Bonjour, bisous. Je vous aime tellement trop, trop, trop. Kole quand même au-delà. Il y a lelo na tolobela nini? Lelo tokoti na urologie. Urologie, biso na tout urologie za nini? Eza matière o ba etidiaka ba appareil urinaire. Donc yango eza étude ya ba appareil urinaire pona koyeba ba appareil urinaire ndeni ne fonctionnaka ndeni tokoma poto suba ndeni se fondaka tout consort ya nyonso eza na urologie. Siko leo na urologie na la maladie moko eza na kati peka ya urologie wana maladie moko. Mais avant la maladie wana il faut toyeba nano ba organe ya appareil urinaire. On ne faut toujours la anatomie. Anatomie est très 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 important parce que il y a un monde de sala oye banzotono très bien pour n'indéger maladie des okota, n'indéger maladie des oscilles, n'indéger maladie des os développés. Oye parce que tous les maladies nous sont tous à la déjà ou tabo moana et c'est la poko pisa 40 ans, 50 ans et bandama kambu nango. Tu vois. Donc, eza bongo et y a par la génétique na biso. Tu vois, il y a eux qui se déclenché na ba âge wana. Le na le maladie ou est mingi ba jeune homme ni bali à partir ya ba 30 ans à 50 ans. Tu vois, il y a parce que touche à ni bali. Mais pour le makambu ya ba pareil makambu ya urologie fona banda na ba organe ya appareil urinaire. Ba organe ya ba appareil urinaire toza na nini? Organe ya liboso toza na rein. Ya mibale toza na uréter. Ya misato toza na vessie. Quatrième toza na urètre. Cinquième toza na meya urinaire. Ya. Sko to bandi na mama na ye. Mama na ye oto benga rein. Rein eza nini? Toza na deux reins. Deux reins wana eza wapi eza situé na partie postérieure ya libumu. Libumu na biso sko na sima. Ba rein eza awa na sima. Ba rein eza na sima. Donc il faut na kata wifi because na mona ba otina na message et kata vidéo zo nisanga so sima. Ya. Eza sous forme ba haricot. Moni haricot nde ezala. Et pas ba infirmière sous forme ba bassin uniforme. Bon moni bassin uniforme nde ezala oto boa kama ba salité surtout ça ba pansement. Ya. Rein eza bongo. Nitako eza mibale. Eza bo sous forme ba haricot mibale et keboe. Côté ya pardon colonne vertébrale. 12e vertèbre na biso, rein eza place wana na sima. Donc il faut ça la ke ba ero beta muto beta na bakota sima wana okosale mabe. Ya donc sikoyo photo yeba rôle ya rein. Rôle ya rein eza nini? Rôle ya rein eza kozwa ba déchet ya makila, azo filtrer ba déchet ya makila. Donc makila aye atiki ba déchet na ye na rein. Tu vois, nanzela ya nini, nanzela ba artère rénale ya rein. Atiki yango rein a filtré yango, a filtré biso tout ebi donc azo finango po ebima. Ba déchet na ebima yango na ezaka masuba. Après artère rénale osko ebimisaka ba filtration na ekobimisango siko po ekende na uréter. Ce qui komi na uréter wana, uréter eza nzela o eza place rein eza koto yo. Assis musana ya a filtré makila assis ko filtré makila ba déchet wana o eza ba urine azui yango sko nzela oyo ba urine eleke la rapport kende na vessie yango to bengaka uréter. Ce qui eleke komi na vessie wana ale omona vessie komi rempli verser ça eza basement boue o eyambaka ba urine na biso ba déchet ya makila. De R et ba urine wana après ekokende suko oto bengaka na urètre. Urètre eza à partir sko ya vessie po ekende na meya urinaire po ebima libanda. Tu vois, donc rein a pesina uréter. Uréter akena oti na vessie. Vessie azo yango amemi oti na urètre. Urètre akena na meya urinaire ebimi libanda osubi. Tu vois,
ya donc eza bongo na bande na anatomie wana na kati ya rein toza na otobenga glande surrénale glande na lobela ba glande surrénale te na lobela on na lobela ba glande nyonso endocrinienne siko on na lobela glande surrénale te mais c'est na kati ya rein toza na glande surrénale na rein likolo ya rein toza na glande surrénale libanda ya rein na cortex rénal wana esekretaka esekretaka ba adrénaline ba cortisone tu vois boyoka ba cortisone ya ezalaka ba hormone eza déjà na nzoto na biso yango bomona soki mutu asala allergique soit aza na douleur moko bapesaka ba cortisone tu vois ba cortisone wana po ekende kolongola ba allergie wana tu vois siko glande surrénale yango rôle nango eza nini rôle ya glande surrénale ye aza kaka éliminer ba sucre oyo eza stocké donc glande surrénale d'abord yango ezosécrete nini nabaki glande eza eloko esécretaka quelque chose neti eloko ebimisaka mafuta moko boye mai moko boye huile moko boye tu vois yango na babengaka baglande ezala na bakati ya nzoto na biso déjà basala ya biso bongo tozala nango siko glande surrénale wana azobimisa bahormone oyo tobenga baglycocorticoïde glycocorticoïde donc toza na glycose protide donc glande surrénale éliminer yango donc relâcher ba corticoïde wana et na ba sucre oyo eza stocké tu vois oyo ezalaki stocké siko ye rôle nango osala nini ako relâcher yango tu vois ba sucre oyo eza stocké donc ekende na ba organe nyonso ya nzoto yango wana sikoyo ezopesa yango importance nango sikoyo yango wana mais wana tona kota makasi na kati te tokolobela ya baglande ya sikoyo na kati ya barein toza na bamaladi nini na kati ya na appareil urinaire na urologie toza na bamaladi nini toza na bamaladi ebele na urologie maladi ya liboso toza nango maladie congénitale héréditaire maladie ya liboso toza nango na urologie yango wana maladie congénitale héréditaire biso ntu toyebi toyoka mo congénitale ere mutu azobotama ere mutu mwana aza na kati ya libumu ya mama eza bamaladi oyo eza génétique tobenga yango bamaladi génétique tu vois donc mwana abotami nango azwango mpa mama to papa omona ya siko maladi wana ndenge nauti oyebisa bino tozalaka nango bamisusu baza nango oyo bahéréditaire yango baza nango mais koya kose déclencher na âge adulte tu vois eza mingi bapolycystique na kati ya rein maladie yango eza mingi na bapolycystique na kati ya rein eza ba 8% tu vois eza pe fréquent omona toza na insuffisance rénale chronique eza pe héréditaire tu vois donc maladie wana eza boye soki mwana botami azwaka yango entre papa to mama bamaladi héréditaire na kati ya maladi oyo nazolobela maladi héréditaire na kati ya urologie toza na bapolycystique na kati ya rein polycystique eza nini bakiste ebele ebotia mike na kati ya rein na insuffisance rénale chronique donc maladi akoya kobimisa yango na âge adulte après tina nde ekende na phase terminale nango maladie ya mibale toza na maladie oyo tobengaka syndrome d'Alport wana tolobela yango trop te parce que cause d'abord eza inconnu eza maladie glomérule ya baglomérile tu vois donc cause eza inconnu nano bazwi cause nango te après toza na bamaladi oyo tobenga maladie glomérulaire na maladie glomérulaire toza na maladie glomérulonéphrite nayebisa bino so boyoki néphrite il faut bokende déjà na idée ya rein c'est que balobela déjà maladie urologique ya donc c'est ça namoni osala sur deuxième vidéo because quand nayebisa bino ke baespace eza te sikoyo na maladie oyo nazolobela ya maladie oyo nazolobela ya glomérie petaka glomérie eza hormone oyo ezala déjà na kati na biso tu vois eza déjà bongo na kati ya nzoto sikoyo yango maladie wana esala nini ekenda koaffecte yango ekenda kobebisa yango cause nango eza vraiment inconnu mais
soupçonnaka ba bactéries. Tu vois, soupçonna ba bactéries. Il faut faire très attention à la bactéries. Il faut qu'on ait une hygiène vraiment à ma casse, hein, mon cher ami. Yeah. Après, tu es sous la maladie, oh, tu as la atteinte glomérulaire. Oh, ils sont liés à la maladie générale nyonso. Oh, ce qu'on a colobé là. Pour qu'il y ait une maladie, on a colobé là. La maladie, on les a causées par 20% des insuffisances rénales. Il y a insuffisance rénale. Ils sont vraiment plus fréquents. Tu vois. Donc, tu as une maladie qui causée par insuffisance rénale, elle a un problème à barrer, tu as un diabète déjà. Nous avons déjà le diabète, nous avons expliqué que nous avons le diabète, nous avons la goutte, nous avons le maladie à goutte, tu vois. Il y a orteil, il y a pote, orteil, il y a quoi. Donc, ils ont déjà la maladie, tu vois. Ce que tu continues la néphropathie intestinale chronique. Donc, ils ont maladie, ils ont toucher la partie interstitielle, il y a rien. Donc, ils ont il y a de ça la lésion dans la tissu tu vois la partie interstitielle il y a rien. Ils ont de ça la lésion qu'on a ils ont 30% de suffisance rénale chronique aussi, tu vois. Donc tu as une maladie une maladie pyélonéphrite, la maladie pyélonéphrite, c'est quoi? Donc, ils ont herbolo qui déjà pillé, on a ce qu'ils ont ébélé. Ils ont maladie, ils ont une infection urinaire. Tu vois, ce que tu